Ngana linga konteni sabatu ne sengonyo sangezo bazali bana na biso batata na biso bakonzi na biso foto pesa ka bango ko oyo kokani na bango tozali esika nyonso protocole azanga kate tozali
na mbuta Nsilulu Emery mbuta telema topesa yombo ye mbuta komati mbuta liboso protocole akoma kafa ke kononga soki eza mokolo asignale yoko ya te tozali kote ya discipline kote makambo ezalaka tozengi na papa FIFA moyo telema topesa yombo kuna tozali na dirigeant technique adjoint tozali na papa Rodrigue yombo telema topesa yombo te kuna kaka tozali na papa directeur technique papa Bikaku bani telema topesa yombo omoni bango nyonso bazotelema maboko eyokanaka mukolo pe yoko koma kuna babete yo maboko tozali na papa coordonnateur adjoint n'Europe yeyo atelemi bozomona kazaka lati nyo na yebi te kazaka oyo mbuta kombo azali pe conseiller adjoint papa conseiller adjoint d'abord telema papa ya Congo papa Kodi telema ye kaka yewa kazaka bakomi Père Céleste Mfumalo tala alati soki ala premier jour na mona kay na nkamba na église na lobi mais kazaka oyo vraiment bandeko ye asombela ngo wapi na lingana tu na ye mena banga ke na banga bato apoto tala kazaka ndenge alati wana c'est l'identité ya tate Simon Kimbangu mutu nyonso ayebi te oyo penza tozali na papa dirigeant national mbuta papi mwana mbudi telema topesa yo omoni jewa omoni mwana mbudi mama pe azalia mama telema topesa yo mama azalite mama azana pied gauche abalaki kuna na facilité mama nilipite atele niye kuna tele yete atazo tala tozali na papa awana to na niveau national tosengi fliki sabisa bango soki baso yemba okomona na musika ozotaleka na TV me omonaka ye te ngai mpe bandeko ebele bamonaka nga na TV me na bamona nga pene te soki omoni nga pene koyoka kaka mazembe yei topesa bango mbote esengo mpe ya bolingo okombo misatu ya bule okombo ya tata ya mwana molimo sana bambuta bofanda na bino
dialo Kande diandombe Inkanda diavuezuka Kasi ndombe Kumvisako Koyangi wapidilwa Mukolande enome Muwayi wakala Bebe waiza Mukande dijanube Kage dijanube Ikanda japwezuka Wapidilwa Mukolage enome Muwayi wakala Eve waiza Mukande dijanube Kande dijanube Ikanda japwezuka Wapidilwa Mukolage enome Muwayi wakala Kande dijanube Ikanda japwezuka Yasinge ndombe Weti kumvisako Koyandi wapidilwa Mukolage enome Muwayi wakala Bebe waiza Kande dijanube Ikanda japwezuka Kasinge ndombe Weti kumvisako Koyandi wapidilwa Mukolage enome Muwayi wakala Iyandi wapidilwa Mupisa kezoleza Kezaka izoleleko Mutambula makatumwa Pendo tufisiki Sisikila muyandi Yandi watusonga Etila mpuloso Iyandi wapidilwa Mupisa kezoleza Kezaka izoleleko Mutambula makatumwa Pendo tufisiki Sisikila muyandi Yandi watusonga Etila mpuloso Wapidilwa Mupisa kezolenza Enzaka izoleleko Mutambula makatuma Teto tuvisiki Tusikila muyandi Yandi watusonga Enzila mpuloso Iya
wafidilwa ukwiza kenzolenza tenza kaizoleleko mutambula makatumwa teto tuvesigi sikila muyandi yani watusonga enzila mpuluzo yandi wafidilwa ukwiza kenzolenza tenza kaizoleleko mutambula makatumwa teto tuvesigi sikila muyandi yani watusonga enzila mpuluzo yandi wafidilwa ukwiza kenzolenza tenza kaizoleleko mutambula makatumwa teto tuvisiki sikila muyandi yani watusonga enzila mpuluzo Conseguir no awate songa opa monsete mera faturi mera mega dawa konge yede sijoba yeba kaka nani mtalie ye na mimi tuana kaka ko bino bola to bino de sijoba yede fale yabi maganti Kutanga balobi bangone usuna group wana msose yaki wana batwa nani na indetro. Lejango kama moni derangement ni likiala tombo kizuzi. Ate lata cheni zabimo mono ndwani chikuna chikonzo kuluna. Gomono ndu uzengi saka. Gomono nakunzengi saka. Kadi bolo sole. Akala tishemizi konzo sole kundata kunganga muno ndo anda ndikandata kusuko mboka babenga da mobelezi deuxième chantier ya loso silence koshi ando kokanyiko buli zagodo talaka ne ba tene zali la minene loso eteli donc ya mamuke bulu ebetaka Mikolo papa mbula eza lisusu te mikolo. Donc ozo vume tani Mbula ezolela kaka na mosika bongo papa enoki te toza na posa ya mbula loso etela malamu. loso bazokata olubani bakari tona akaria tayari kusala na papiwa papa pera olinga pesa awalingana non tudingi to bisa ba foto tazama banini baba pia na bisa twabakili kwa papa Benge Kanda twabakije kwa papa prezo. Kanda twabakije kwa papa prezo. Kanda twabakidi kwa papa Benge. Kanda twabakidi kwa papa prezo. Kanda twabakije kwa papa prezo. Kanda twabakije kwa papa Oye! Imbeto baba, imbeto baba, bana papa preso, papa kalukole, oh imbeto baba, bana papa preso,
Ata mokili eko baluka biso se na sima ya papa preso tolanda ye tokolanda ye kyanga molimo mosantu tolanda ye tokolanda ye kyanga molimo mosantu. Sito jali konyo kwama tata to sengio olongola biso na pasi oyo biso basumuki tata to sengio basumuna biso nkolo kotela te tala pasi to jali konyo kwama tata to sengio olongola biso na pasi oyo Yo
kimangu kyangani Molimo Santo Goyanga ikyangani Goyanga ikyangani Goyanga ikyangani Goyanga ikyangani Lukelo pevose mwana tadalungana peve mwana mvulu zetu fu Yesu ye mwana wavelela tatadangenda kuntima itata simoni kimango kyangani batate ba mama loko la kifwene pasilongo to wabana kutumbukile muloko mulumuka wunu kya suka musambu kya suka wunu twena le 23 le 24 mungonda yi ya Nzole mvua 2015 dina tunalomba mama volontaire kati mna film na sambu évidemment landi na mpunga wa Nsilwa Nzambi Ukansila 1 2 Nsilwa Nzambi ukansila muki mwana kyame Tela mese salukya ngunza Nzambi Nsilwa Nzambi ukansila muki mwana kyame Tela mese salukya ngunza Nzambi Usalile salukya Nzambi mukeleka Kanitwa vuluka Tusalile salukya Nzambi mukeleka Tusalile salukya Nzambi mukeleka Nzambi kanitwa vuluka. Na kombo ya tata mwana Molimo Santo Nzambe na biso papa bisolokele Kolo Yesu Mesia papa de lungana tata Molimo Santo papa de ngenda kuntima Bino basatu molati nzoto ya papa Simon Kimbango kyangani Molimo Santo mama mwilo molobeli topesi merci bolingo na bino tomoni yango bobateli biso butu mobimba butu ezalaki mulai kasi na mawa na bino pe bolingo na bino bopesi biso mukolo ya lelo ya mibale mingi bazalaki na posa bamona yango bazalaki pe na baprogramme ebele me yo permettre bango te biso banani po tomona mukolo yango to ye mbangu likolo na ngomba kozwa bisilo matondi na oyo minene osaleli biso tikete kombo na yo kumisama tikete kombo na yo yebana tikete kombo na yo sanjolama Nzambe na biso tokoloba nini ose ezali tosenge pai na yo metala mabunga na biso totie bilongi na biso na sena ntina na soni na masumu na biso yango tosengi yo bolimbisi ya masumu na biso uta tolamukaki uta kobotama na biso limbisa biso limbisa papa tozali kaka bana liboso na yo toye pai na yo po tozwa bilei ya molimo oyo kotambola biso na moi mobimba mekasi tozangi kimia ezangi biso kati na banzoto na biso kimia ezangi na biso kati na mabota pe kimia ezangi biso kati na lingomba ekomi iloko kosakanela oyo akomi kimbangista akomi komimona iloko pamba esika nyonso oza kotambola oza kobanga papa Simon Kimbango yo nde mutu ozwaki opesaki biso mboka oyo yo kabolaki biteni ya mabele oyo teni ya Kongo opesaki yango na bakoko na biso po bavana na kobanga te po bavana na kimia balia bamela basepela papa totaleli yo lobi ete bayeba kotalelaka ngai bakoyokaka soni te elika na biso ezali pai na yo ndenge opesi biso tongo ya lelo ndenge obatelaki biso na butu batela biso mpe na moi bisika nyonso tokotambola yo leka liboso biso tolanda nsima na yo toye likolo na ngomba mpo toyoka mobeko moko kati na biso aponami yaka epai na ye esala kati na ye kotala aloba pamba te me biso bayoki na ye molobi
tozwalika moto kobomba na mitema na biso pote mokolo na suka tobika nango mingi baza na nzela na bandako yesa nzela mukuse beta ngonga ya moko na moko toya tosangana po toyoka liloba yango ebandela progrès mpe suka tomikabi na maboko na yo na kombo tata mwana mpe molimo sana ye mwana ovele dangena kuntima tata simuriki mangu changani batate ba mama tumbukele mu mongo wa suka wa longo wa sioni wa mama tata simuriki mangu changani mwana ovele na lunsina lembo muntu mojangalanga beni muondi nguluketo kikongo kanti dina ko parosia bongolo inzala tunina bakara tubateza ngavima neno wa vuvu ko babakisanga beni ko na yango na kusala mwa effort ngingala ngingala mwa kefano bibeni batata ba mama tokuza na kompa kisurukina no bapa jalungana pa jangena kuntima pasimo mkyangani to kotanga mukanda bomoyi nengezala ka mubeko opo pa jangena kuntima ukonzia bule atiaka na yamana biso Exode chapitre 20 du premier verset jusqu'au 17e verset simaya Exode wana po bima to kendena mukanda liboso kaka ya mutu Mose oto bengi Genèse nzela kapuka nkete nzila ya makumole eya te makuma tatu ye mosi donc Genèse chapitre 1er du 24e verset jusqu'au 31e verset. Mais dans un premier temps, on va lire le texte constitutionnel de l'humain. Ngana nouvelle mwana oto papa biso obeko oto tambola na kata mukili na sa tamu ta biso na sa tamu. Tokotanga yangeza na Kongo ozana Biblia ya munoko na bango ba tamu na bulambu babolanda wana. Muna kumata gisolo geta na ntima kata sabariki bango tangani mwana ovelela. Nzila yantete ovo 1 Nzambi wavova mambu mamo wata kapuka nzila nzole vo 2 mono iyave nzambi aku yakuva ikisimu nti angipiti munzu akinanga 3 kukalani nzambi zankaka yemunoko ya vokati kukivangilandi kitikiko kakifwani kyalekwa kena muzulu volekwa kena vava ntoto volekwa kena mulangu kunzi antotoko 5 ovo 5 kufuka manandi byo vosajila byoko kadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala ivutidilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyaya mubahu bakumbelanga 6 uvosamba ni kanzi ile mukilanga na teye funda jakija zimbandu mubaba kunzolanga yekebanga nzikutuzuzami 7 uvonsambodi kusadilani nkumu ayave nzambi aku munkatuko kadi yave kana numisa muntu kusadilanga nkumu andi munkatuko nana ovo 8 banze lumuke lumingu mpasi wake bakyo kelongo 9 ovovwa unasala lumusamba nu yesala sala kubya byo 10 ovo 10 kanzi lumukenza mbodya yilumingu lwa yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana akuwa bakala vo mwana akuwa kentoko kaselo kya bakala vo kya kentoko vo bulu byakuko kanzenza mpe ko wena yaku mungu dia mielo myako kumie mosi ovo 11 kadi mulungu samba nu yave wavanga zulu ye mtoto yembu ye byabyo byena mubyawo kanzi wafunda mulungu kenza moja idyao yave wasakumuna lumuke lumingu wabega kyo longo kumie zole vo 12 vumina se aku yengudi aku mpasi wazinga lubya bingi munzihina kuvana yave nzambi aku kumie 3 ovo 13 kuvonda niko kumie ya ovo 14 kuyangani ko kumie 5 ovo 15 kulabulani ko kumie sambanu ovo 16 kutani kimbangi kanofunu mumfinangani aku ko
kumienza mboja ovo 17 donc nsuka yoyo kuzini nani moyo munzo amfinangane akuko kuzini nani moyo nkazi amfinangane akuko kaselo kiandika bakala voselo kiandika nkendo ko kangombe andivo mbunda andiko kalekwa kutu kiamfinangane akuko tuele kutu sidi mu le texte de développement il y a tout ça c'est la béni donc tout est c'est dans Genèse nkanda watuku chapitre 1 donc premier chapitre verset 24 au 31e nzambi wavova bika mbutu nzambi wavova bika ntoto wabuta buru bina moyo bonzo bwenina makanda mau byatuluka bizanzalanga gibyamfinda bonzo bwenina makanda mau wakala bobo 25 okumulekana nzami wavanga bulu byamfinda bonzo bwenina makanda mau byatuluka bonzo bwenina makanda mau byabyo bizanzalanga 26 bonzo bwenina makanda mau nzambi wa munavo bwambote 26 makumole sana nzambi wavuva bikatavanga bantu mukifwani kyeto mbasi bafwana na yebeto bika bayala mizi za mbu numi za zulu bulu vya teluka mtoto wa mvimba ye byabyo bizanzalanga byazanzalanga vantoto bizanzalanga vantoto kumyesa moja uovese nzambi wasema muntu mukifwani kyani mukifwani kya nzambi kansema bakala yekejo makumolena 28 nzambi wasakumuna nzambi wavuva kwa bawo lukutana lufunana lufuluza mtoto yeluyalu luyala wo luyala mbizambu nuniza zulu yebulu byabyo bibibanga bikibanga vantoto makumole nani kuvo 29 nzambi wavova chala mono yiluvene titi byabyo bina ningidi bina vantoto wamvimba yentimyamyo mibutanga mbutu mina mingidi byobyo imajameno makumu atatu votrot kwa bulu byabyo vantoto kwa nuni zazo zulu ye byabyo bibikanga bikibanga plutôt vantoto biena mwela wa moyo kwa byao mpeni titi byabyo byakunzu mudya wakala bobo ekuna nsuka donc 31 makumatatu yemosi nzambi watala byabyo bikavanga yetala byakala byamote beni ngokela yakala yensuka wakala yilumbu kyantsamba nu tusama muna zula kwa ngitata kisolo kilo mbeve wase tata yalunga na kyangani mbeve ya mwana fumoto Yesu Kristo mvuluzi anza tata ngende kuntima mbeve ya mwana wafelela yinge kimbangu kyangani mwana waludi wafelela wena muyilusene butu sidi muna manza siona kangu tombokele kuna templo ya longo beto ngaka tuni no kumbanza kitsasa kuparwasi ya bongolo katulaka na dioko kadi nsiku zange mwanda felela votere kile kaka mjao mfumo mulokolo ekitu sololo
asilongo tazula nkanda kwa moyo mkanda wansibeni mama na mabiza betu bifuafula kwanda tumwana no kujoko tukubogele mfumo longo mfumo kenda mfumo wala kazi utadimbize toko utufine ngenda kadingiza kama mama jamle kaka mfumo dikaya kala yansa matubaka tusalila mo mjawunu sivo beto kala balongo moto limjomda longo vou venir uma como matatu na como matatu nsi longo telemisa beni ndio kuna sivonza ya kale pi aliwaka mzee mfumo motata simuli kimba mchonge nyembe vya no ndo lutu wa venila vota tele ngana changa ninge mesia vusianza vuvika yao ndiri nza ya yika ya mtu ngaka kwa ngono vamu na kufanya kwa sababu za kulombele sio kwa nini atafunga tu Yesu na sababu za kitendo mtima ndio kala mtu wa kale sei mwani mwanzo mwanzo amen misangai pamba tena tangi na mukanda ya bomoyi na munoko ya biso oyo ezalaka yambo ko na biso yambo bebisa be na makamba salati tolandi nyeuto loba tutangi bikanda mibale yali boso mukanda ko bima na bengi yango exode ko bima ya bana Israeli wana makamulika yasulu balubaka tukulo makamba sikate tukulo makamba kalate abimaki to yebi nyonso wana tozana kote lusapo ya tongo tango za la immunité donc tokena lombamo mubeko nsiku na kanisi malaya mona mataka na mesa oyo na kati ya parosa bongolo ezalaki mokolo oyo le 20 je crois tango moi voilà ngani kotaki na kicho sawa leo na komi papa révérend adjunga kaka boyebo mutamuntu ninge zalaka tusaba longoki ngana zali mopanzi sango inazape chercheur na Italie 3 quarts parce que mon pèse monsieur pas qu'on nous peleke ti donc mandomi on tombe mopanzi sango papa simo ki mama benga biso ba disciple donc longi matata kimbango tango yiso fo salaka e kobongama na yango natangi mikayi beno toloba ngai na lobaka mingi Kikongo pona nini Kikongo tozali na kolo yeso pa jalungana tangani tamba zongi mbala mususu akendaki na mboka benga ka Kongo Brazzaville mengo ngana mengo manza kimbango ndika kumba formation na tia Brazzaville ndika manza kimbango okuli sangai akayibuna alingozo maloba tangi ndenge mfumo longo azala ka juma maloba tango na programme ici ngosila mutu mutu zali kwa ngofuma kukutu ni ne wakawa ngoko alobi awo isika tozali musoma ka robo yo ka mote yo ka fuma manza oyo azalike makile otozali na yango na mai to ezali yango na kata zozo uyekuta pakali kanisa kusala moto alobi mbeba foti longoka oyo ki réponse kola Yesu alobi beba basi isengeli ba yekola nazali kunati to lo makaba kolo mibite yo yibi ningi minoko yala sa tamu mingai tozali na 2015 85 ezali année oyo papa de ngenda kutima lobi boye sika boye sika nyonso bino boyangani bana na ngai botanga commandement mopeko ngana bengango la constitution humaine oyebi ninge salaka mboka na mboka ezalaka na mopeko etemisaka mboka wana mipona ngai pona biso na lobaka bato oyo tataki soloke papa jalungana papa diangenda oyebi muni na hota na liba kite na hota na tuna loko na nga oyo ilingi oyo muta na bia awa tataki solokele tatale lungana tende ngenda mutima baso sala moto tata wajaki eloko oyo azaki pein azaki artiste omuli to kotaki œuvre emisi lagi na noté amati bakamana bango kola katango bakati ye mupema bazongisi na mukili na kuna sika utile likolo pambate alio bisema secret oza kana na mukili o leo so dalisa ngo ngomana bref mais sika mo kokeli tango tango sala moto na bengo kunsi na se atango omoni pesa sala biso mandomi ya paku ndungi buka na pelekete soko tu kunsi o balulu nsi ku nsi nsiku omoni nasi atango nasi donc na mabindu tuzali boye esengeli mobeko ezala ku nsi yinsiku
Voilà bien. Ku nsi ku. Donc nasi atango mabele, tozali mabele, atubenya mabele. Mais ce qu'on dit nsi, inti. Mabele. Mtoto. Mais vous la nti. Mon bébé ya mapesa ko na bisa ya malobi, inti wo kalo si bako. Bosi mayangote, nsi, inti. Bosi mangote. Bakoko na biso. Mo izanga na mowe. Mais lokola mutamucho tala mutala be linyo ukomona pembeni awa tata moko na maseke na ye zumeni ya mutamucho ko sasa na Facebook ba fana ukomona boye yimbu na paso tala komi ndengeni boye bi mosoro wana eza conférence te on a dit tout ça au mokusi mobeko na benyango constitution humaine, c'est-à-dire que ndenge nzoto ezali boye pour tu pas quand il y a manabiso dis mon abiso il y a 18 mai 1921 au bout de pour ya alobaka atanga azwaka amakesa manugini nous voit témoigner nous kwa Yesu nous sambuno wa nous voit témoigner nous ezali lokola na le poto ba bingo scaphandre, c'est-à-dire que le komoko elati yo atako bazo piquer yo ma dionga ziku ngela botanga le flèche ils ont pas le coup la zone moi no yo alors et ko kotana lote pas poté nous autres analyser sur ma biosouté ça sur ma boulot que dire imagine ma boulot dire donc vous avez le scaphandre donc c'est mon père que vous allez scaphandre vous allez noani nous donc ma kesa na ngai bino bilomé na ngai bolata et bundeli ni mon beko mais la fin na mboka mapaya la fin na France ça fait 21 ans là-bas na le mingi tu sais ambassadeur un ambassadeur nous savons qu'on a vu na isa bandeko na ngai mkolmo zotia kawo yeka moyela kingai un ambassadeur et c'est comme ça sali au cas où planter mokili moko boye sika asali na mopaya bazaka na ko beka humilité diplomatique ata kwa sali mbeba soki nini mais ko si meto pate et loko moko lingiye ozo protéger na kata na mokili mpono moko azali donc na le bakabisa bandeko na biso kuna nous sali boye humilité diplomatique a biso nenge sali na mokili ya bapaya boye bolingo bibeko misala. Donc moi là ce que vous allez tous allez intouchable parce que tout ça la humilité. Django wana dans le bagi mobeko ezali conscience humaine. Et il y a qui na 85. Les lots yo na ya manabiso zo célébrer 30 ans. Aujourd'hui 2015 85 30 ans où ta ngenda kontima apesaka oracle ngelo baka bango c'est le divin c'est divinité pas de ngenda kontima lobi oracle ngelo bana lopoto luloba oyo ezana nguya ko kitsa ngoti ngalo wani wani wala journaliste kwa tusanga na media na teleki nesa bango sika boto ko masu message té to ko maka oracle c'est divinité parce que c'est divin un divin la divinité c'est un souverain bien moto ko azali ke azaka na posa ya bolamu ya batonaye donc soka luloba c'est un oracle ko kitsa donc luloba dai komi mobeko donc muta pas de ngina kontima akoti saka Bobeko wana, ça fait 30 ans. Vous voyez, ni 30 ans. Et ça, confondant sur le bâton, vous avez beaucoup mais tout le monde a été. Donc, pour résumer, Mobeko et Sengeli, et ça, et Boundeli Nabiso, na Makamote, na Siakam. C'est ça que Mobeko, wana vraiment, à ma caisse, vous avez vraiment élomé présent. Donc, et l'homme va payer, parce que nous avons ça à soutenir. Bref, tout le monde a l'homme la tangi. La tangi na Ebandeli. Mokanda ya Ebandeli, donc, tout, Genèse. Awa ezali na kama ninga ditaka mo mikolongo ta onzama zo kela moto ezali na 6e jour tango akeli biso moto justement mutu beto batu biso batu na lingala j'ai pas bonne de bonnes informations vous voulez Kongo si a baksa bele mama ndiro wa na kolanda makamu kitoko ne ezali parce que biso Kongo de lobi mutu bantu mutu yintu la tête umuni bato yambo biso mais na minoko ba mini biso bina kulumbi bilembo le sifete toka wana français swahili kingala bonzo bobo et puis pour ça makama mingi na mutu mais Kongo ninga mwa davilla munoko ele ngina bande soki ko na biso sa mala bebate ndele pour se premier azalité biso jo ba Congo bref nous sommes kati ya kimia mais c'est pas grave nzambe mode ayaki ayiko sala etonga oyo eyamba oyo soki tena article 4 ya constitution ya eyamba oyo eloyi boyi
dans le poteau, l'objet social de l'église kimbongiste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que quand on dit ça, et il y a un qui est tango, mon petit nango, mon sang nango, et zali ya kozongisa mokili ndenge ezalaki liboso ko na biso ya mwasa la meba. Voilà, c'est simplement ça. Donc biso zali kati ya yamba na ye, to zali na ba oyo to kiti na ye, poto zongisa mokili liboso ko na biso ya yamba asala ndenge ezalaki abu liboso ko na biso ya yamba asala meba. Donc awa ozo ba tama keli biso bato wango justement. Oni muta zali ouais. Azotalela. Bengi tebo, na likolo zalaki non lumière. Papa dengue na ko benga le commandant en chef. Quand on va déplumer, à quitter ça, il y a des gens qui sont dans les colos. Les camoufles, ça qui est pas dans le parc, ça m'a répondu parce que tu as le monde et le gamin m'a sauté. À mon avis, ils n'ont pas que c'est local. À mon avis, il est bien, au sol normal. Voilà, vous savez qu'il faut pas de l'Ouganda. À mon avis, bien, colo Yesu. Mais le cola, tu as la cotosa. Liloba, papa qui se l'occupe, papa de l'homme, papa de l'Angenda, Kuntimate. Mon livre, mon sang, de petit au monde a été. Et comment les passe? Parce que par mon message de ma Kitty, il y a Kitty, il y a 12 septembre 87. Mais ailleurs, il y a un message de Missa Fnaï. Il y a le Loba qui sont là, qui est là, et mon ami. Et quand il s'est mis, il y a l'ongana, il y a un moni, il y a un kuntima, le siège de toutes les pensées. Donc, oh, ils ont un motif. Parce qu'ils ont le billet. À tel cas, il y a un peu de verre. Mais, kuntima, mon aya mirara. Oezananga ezekaka oya kelika molimo na motima nanga. Bref, yiwana mbangi bakiti na satango. Donc bakiti na satango. Balobi mbuta muntu oyo. Ha tata. Akusala akotika ya tsedagate, il craque pas. Et il continue. Mais toujours est-il, et c'est que vous allez comprendre. Sougane ezali. Pour la dernière verset oyo kimosuni mingi et potina baye oyo ba ponami siluya sala kusila vonga isadila buya isavila kane engwe kembo mianza fumwa me kwange yitatula enzamyame mbewa mvanga mukifikula chako emfumu mingi to wanga na biso tozali kolo angelu naloba mingi pona mokili oyo ya RD Congo mboka mosusu te na mokili ezali na 9 frontières et l'ingami na 9 frontières na bien c'est un pays continent à 9 frontières autant nga mboka te na mokili mobima na éviter jusqu'à au niveau de la frontière ma recherche na ngai na moni mokili et l'ingami na 9 pays te nzokande le chiffre 9 c'est un nom de bengo ndungu wapiluka kia voix mosi zole tatu ya tamsa mzana na voix mais mandombe ezalaka nango voilà paku ndungu soko bana singi na se ndungu apiluka soko ali kolo zali paku na se bandi ndungu donc ndungu apiluka oyebi ndungu c'est le tonneau parce que baka ndungu paku ndungu 5 pelekete 2 donc ndungu ya monene kete ya short donc le 2 c'est un pays continent extraordinaire. Tout est un moko. Vous allez ba compatriotes ya Nzambe. Vous avez la même carte d'identité na Nzambe. Dit, les amis coupés. Tokebaka. Babokili. Bako sosola. Wana na djuma parenthèse ya Zakari 28. 23 je crois Zakari 23 je crois. Je ne vais pas dire na pesa kawana. Tiba. Bakombiso mabanga. Et yinyali kala mingi te. Papa dina mikile poto kuna sika tofanda. Kinya yo bojali koluka ejali nanga yiki. Donc bako bana yeza na Yerusalem. Kimya yeza na Yerusalem. Mais biso badra Kinshasa parce que aéroport international là. À part biso wale zo bazala wole ko ngoma. Mais biso ba compatriote na ye. Ya yango bande ko nangai kimosuni autre zali ko salela. Ezana ngoma bele mtoto kwani wenina mtoto mpolo muna mtoto mpolo tolata molimo. Le chiffre 6 et c'était le 6e jour soko tangi 6e jour Nzambe verset na tangi oyo ezali 6e jour Nzambe akeli zero pesa metundo ti akeli biso kaka muki ya mama Eve
qui m'a soumis au de là. Ma peau, ça, la musique, nous autres. Dans mon nom, Lucifer, on a fait un français. Parce que français, c'est le nom de Lucifer, langue d'orgueil. Paris, c'est la capitale. Papa de Yengen a eu sa biseau. Tant qu'il y a eu sa bande d'angaï, il nous a fait à Paris. Mboka Oy. Lucifer, tant que ça va tout du monde, n'a pas de bimba. Chambre d'orton, n'a pas la casa de Paris. Donc, beaucoup de bino, beaucoup de beaucoup de tongania qu'on a gagné au qui mangue l'église jusqu'à terre parce que c'est ce moment. Ah, on a qu'à Paris, là, il y a un moment à et puis avant que ça soit le whisky, tout partait de Paris. Il n'est plus parti de Paris. C'est quoi exactement? Bref, le français, la langue d'orgueil, mon nom est Lucifer. Yango Oyo, Bosuni Oyo, Oyo m'a béni. Oyo m'a dit, papa, yo tikala ni kolonga qu'on a gagné. Tant que la quand on a vu ça, il y a moyo Mkakamuki. Oh, ben Adam, parce que vous avez comme Muki. Parce que Muki, ça veut dire le verbe Buka. Ni on va passer à Zawana Ganganzambi. Il y a un médecin Gangamuki. Muki, ça veut dire Buka, soigner. Donc il avait pour devoir qu'on soigner l'humanité. Tant que Muki m'a appelé Oyo, parce que salarié, il y a un monde de témoins de temps. Tant qu'on a le mot de la Lucifer, mon nom est français, orgueil, la langue de Lucifer. Nous puissions le Congo a utilisé qui nyama oyo bengi animal qui vient du mot animé, animalis en latin, donc animé, le mot dinganaka. Mais animal, donc animé maléfiquement, parce que au moins à Satana, bandoki, batomakima be, bon vanga stamp sur le vanga pour les nyamaka, tala makamo il y a qui mial. Pourquoi des mille comme on n'a pas qui se le pas de parce que moi parce qu'il y a pas d'engagement parce que le moi ni bandoki banyam il y a des qui mial. Donc Satana quand ba tayi nyama ezali eloko oyo ezala magina molimo ya nzambeti ezali kana loba mais biso yango to le mot Barthélémy ko faire attention que tout ça la bokeseni entre moto oyo nenga keli biso na ba nyama oyo otokela parce que maintenant version oyo quand je vais bizanzalanga bibone kanga yempukutu bibyonozo nzambe to we donc asala kama kamono so mais yo moto asali na lilingi tango na ba potier papa qui sur le voilà exemple c'est un potier il façonne kolo Yesu ni ukuta sudena na yeye azonga ki na lobaka azonga na satango pona oyamba olimisa demu na Eve c'est tout c'est fait que bon la construction pour les sud ni na ko bona yo ya Salomon pour l'époque parce que Salomon il est dans le Pacifique chinois yenge yemolimo sango atepema bandiko na ngai tango za mukuse mais betulinga ko ni musika déjà culture tongo mal moyen de développer les arrêtés musoni totika bandiko na ngai totia ya molimo ye atambwisa biso tozalaka ba instrument na ye pamba te tozali mabele mais soko yo mulaka moto moni bato mingi bakoma bawumbu ya matériel yo moto na kela kope mayele ya koleka biloko binso aose yango biloko binso awa ose babanga kayo. C'est-à-dire que moto leki pouvoir et biloko binso matériel mais qui musuni oyo nazara oyo kana moto musu balaka force asuka sana ikata jibu ndio baba konzi basa kuna politique nitoko wala logo muni noki jibu wana ikomi lokola kole donc ndiko ne posa sasa asa kala epanda qui musuni tabeti la beli kwa tatu mama tubisa bya mbibyo idina mufokola tutika qui musuni tolata molimo tozala ba intermédiaire na ye la solo de kopesa yo bongo kotonga Yerusalemi pambate esika bapaya na bandenge na ndenge bakoya komata. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les autres auprès du roi des rois. Mon noko ya français otolobaka ya orgueil. Nyama oyo na otoloba elungi loba qui a servi de pont esika alekela ki serpent nyoka. Tant on a toi qui cherche wana di o tata kisologi. Mongo kumeni njamdi. Au PC le loko menga le baga français ya sur la fin du kuna là c'est vrai que ça les beaucoup trois temps quelque part ningi na zagi kituki mais yo diko zoza na benanga ya Afrique mais sika boye ngana ba expliquer ba ndiko na ngai oh ba baga français te parce que oh ya yo poni yo mwana ya niveau kuta mandome na kochi na mandome so komi nyoka izaka elete mais voilà oyo to bengi consonne n na v izaka eloko moko soko banyi na singi ni ya c et komi n. Si vous avez le signe, il est comme V. Donc, Nyoka et Vioka, c'est la même chose. Donc, vous avez Vioka. C'est par là le passé. Le serpent,
qui a servi, et c'est quand les Kelaki, qui a servi de pont, et qu'est-ce qui s'est passé? Tant qu'on a suivi, mais comment il y a un tel, à l'obéla qui est. Mais l'obéla qui est. Qu'est-ce qui s'est passé en France? La mort est devenue sûre, la mort sûre. Nous faisons l'exemple de Moukina. Et toi, tu vas faire tout pour le tout, pour le tout, pour le moment, c'est le dans le monde, sam, qui est le sam. Mon as localité avec ce local, tu as le monde avec un continent. C'est les noms de biga, ma base, soit biga, vous aurez la banque, tout bon, vous avez pas le monde. Là, vous avez Amen. 1, 2. Mampu mansambi matulungwanga manufulusu kwa osono tombe kya satana tuviti sangetu kungwa nzambi kutu yetifwezoka mambu manzambi matulungwanga manufulusu kwaekwa osono tobeka satana tubikisangetu kungwa nzambi kutu yetifwezoka Santo to komi na parti na biso ya mibale oyo tokoyoka sango lingomba pe bopesa ni mbote yambo to leka na etape wana tokozongela to tokosala revision ya ba chapitre oyo tata bote ya lelo ate biso moto ate biso na tonga ya sikaboye ezali papa catéchiste ya Congo tangeli biso mikanda mibale mukana na kobima mukapotuku mibale banda na moko kino na zomi na sambo to Exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17 mukana ne ya mibale tangeli biso na mukanda ya Genèse to ebandeli mukapo ya liboso nzele ya tukumi bale na mine kino tukumi satu na moko to Genèse chapitre 1 verset 24 jusqu'à 31 na kanisi biso banso to lande na bokebi pamba te to yakina matoi na biso na milimo na biso ndenge tokolobaka moko na mokolete ya biso mondimi koyoka kobomba pe kosalela wana tata Nzambe akosepela na biso toleki pona sango lingomba kimbangisme oye tolamuka voilà pona sango lingomba tango na tango tokolobaka likambo oyo koma lokola nzembo bana papa Simoki Mbangu tozali na elembo oyo bapesa biso tango bayambaki biso tokomi bandimi elembo wana ezali kosenga tango nyonso ete mbula na mbula tofutilaka yango 500 francs seulement 500 francs congolais na mbula mobimba mais kasi ti lelo oyo soki otali
négligence ezali nzoka nde ezali likambo ko négliger te toyebi mokolo te toyebi ngonga te ndenge bandeko bakoyembaka kuna na yamba na katolike toyebi ngonga te toyebi mokolo te tokutela bakarte na biso mabondeli ndenge mokonzi azali kotinda biso mabondeli ezali mpona bolambo na biso ye alobi totia ye maboko tosalisa ye azali na nguya na ye nyonso ya kosala ndenge alingi kosala kasi tata nzambe akosalaka ntango nyonso kaka na bato pamba te mutu azali témoin ya nzambe nzambe azali témoin ya mutu yango akosalaka toujours en collaboration na biso bato kotala volonté na biso vis-à-vis na tata nzambe ndenge toye tongo toyeba ete pokwa mpe ezali soirée babeko ezali bangonga ya mabondeli tobosana te mondimi ayebi ba aire de pointe nyonso oyo esengeli kobondela ata aire de pointe ekoki te soki molimo wana eyeke obondela obondeli pamba te tozali na moment difficile tozali koyeba tozali komona tozali koyoka oyo azali susu mwana moke azali te tozali komona manso mazali koleka surtout na kati na mboka na biso oyo sango ya makasi oyo makanisi na biso nyonso ifo ezonga esika moko ezali na molulu oyo tozali kokende kolala kolamuka mikolo yango esili 6 avril ezali susu mosika te ntango tozali kolobela yango 5 mois ezalaki nano kuna me ndenge tozali kolala tozali kolamuka mikolo yango ekei ebendani mpenza nde toyebi ekateli oyo ekatamaki na ntina na moko kati na biso nga nakomi na combien yo okomi na combien biso tokomi na combien yango wana totiaki mokolo moko mpo ete moto na moto asalaki mbelekela personnel mpo na korenforce oyo ekatemeli biso toyebi te soki tozali vraiment komipesa na likambo yango nzoka nde esengeli tomipesa pamba te makambo nyonso esalamaka awa moto na moto sika autaka nde abongisaka makambo na ye ntango tokei na yerusalemi ezali kaka komonisa oyo tosalaki sika toutaki ntango tokotuna tozwi 40e ekozalaka pasi nde tosala effort na ntango oyo bakami na biso bazali kopesa bastratégie nyonso na ntina ete to avance toyebi ndenge mpe ekatamelaki biso ete vendredi mpo tosalaka nzinza na makasi kasi emonani ete bolembo ekoti toorganizaki likambo ya poule c'est-à-dire okongoli bambongo tokoti na bandako bandimi vendredi toye kopesa mwa kimbelekela mpona korenforce kaka likambo tozali na yango eza bastratégie mpo ete mwa punku na biso ezala emonana na biso ya mokonzi ya bule kasi tozali kolala pongi tolala pongi te ezali vraiment ntango yango oyo ifo tolamuka tozali na sango ya ba chef de cellule oyo bobengami ete vendredi bozala na bongolo ba chef de cellule nyonso po bozali na masolo le 5 3e mois tozala na ntintsani ya ba mouvement nyonso le 5 ba mouvement nyonso tokosangana awa bapasera kozala bakonzi bakozala na ntina na ntintsani wana nyonso wana ezali koluka ndenge nini to sepelisa mokonzi na bule banganga nzambe jeudi tokokutana après soirée na papa évangéliste aza na posa na biso banganga nzambe nyonso jeudi tokutana po na sango ya mawa
toyebi ete mama na biso akoyembaka na jeteki mama liele koro na ye ekobima lelo mardi ekolelama awa na nsima na biso na terrain ya Golgotha la polisi ezali awa akanisi biso banso tosala effort mpo na kosepelisa bandeko oyo basili kokwela likama to kobungisa moko kati na bango pamba te ezali nzela na biso nyonso soki lelo ezali ya ye lobi ezali ya ngai lobi ezali ya yo lobi ezali ya okuna biso banso tosala effort mpo na kosangana mpo na kolelisa oyo bazali kolela mpo na sango ya lingomba oyo nazalaki na yango wana se mosusu ezali soki tozali na ndeko ya kozalaka na biso te lelo azwi okazio ya kosangana na biso na ntongo ya sika boye soki azaliaka kotelema topesa ye mbote voilà tomoni tata na biso kuna atelemi na biso banso bana pasi moki mbango tokoyaka ntongo nyonso mpona kokumisa ye totelema topesa na mbote ya esengo tokopesa na mbote ya esengo biso banso na kombisa kabule na kombo ya tata mwana Molimo Santu nde tokosenga na banganga nzambe na biso banda mama longi tata longi mama selo tata selo toka kotelema topesa bino mbote ya lukumu ya esengo voilà wana bakambi na biso na molimo tokopesa bango mbote ya esengo na komisa kabule na kombo ya tata mwana Molimo Santu lelo ezali kabisa tokopesa mokambi na biso Selini mbote na komisa kabule na kombo ya tata mwana Molimo Santu Como é que tata mwana tata Molimo Santu kimbangismo ye kimbangismo ye kimbangismo ye papa secrétaire alobi ye tozalaka na ntinisani mpona afki engonga ekei yango wana topesi priorité mbala moko na pa pasteur aloba oyo etikali pamba te communiqué moko très important papa secrétaire alobi te topesika mbala moko na ye moko mokambi na biso awa na kalamu alobela ngo abetela ngo mpenza seki yango toleki mbala moko na kopesa pa pasteur mote atelema boite bana ne topesa tata na biso mbote na nkombo ya tata mwana tata Molimo Santu na nkombo ya tata mwana Molimo Santu esengo ya liboso mpona oyekia na nkombo ya tata mwana Molimo Santu Selini mero ye oye tolandi matei tolandi bakommunike mais soki totelemi ezali communiqué moko toyoki te yango wana tolendisa tolobaki dimanche oyo ezali koya yango te mais dimanche mosusu wana ya le 8 mars oui c'est le 8 mars ezalaka férié enakanisi mpe ekozala mpe dimanche wana biso tokozala na commune ya Njili donc baselile na baselile babongisa ndenge tokokomela kuna ozwa mituka na bino lue mutuka biso banso tokoma kuna donc prépare ntisani yango malamu communiqué officiel tokozwa yango lelo na soirée tant tokosangana nde tokopesa mikanda partout mpo toyeba ete dimanche le 3 plutôt le 8 mars tokozala biso banso na Njili toprépare yango malamu tokangisa ba $100 ba 200 ba $50 kimbelekela 1 million de francs congolais dans 2 semaines ceux qui volonté ezali tokoki kokanga makambo wana donc biso tokoma vraiment habitude ya 3 semaines 1 mois pour préparer ntisani alors que le 6 avril ekomi penepene donc na programme toyebi te soki ekozala ntisani ya suka mpo na moni manière oyo biso tozokende eza risque mingi ntisani ya Njili ekoki kozala ya suka pour que le reste ya mikolo ezali kotambola na kotambola ti tokokende na nkambo
tambola pour que muntu na muntu akokisa ekateli na ye wana namisi soki towuti kuna nde tokozwa stratégie wana nakanisi oyo tolingaki kobakisa nde yango wana tosilisi na kombo na tata mwana molimo santu amen ta ye mboti topesa mbuta na biso mbote na kombo na tata mwana molimo santu na kombo na tata mwana molimo santu bankole batelema topesa bango mbote topesa bayemboli mpasi banso mbote na kombo na tata mwana molimo santu na kombo na tata mwana molimo santu Tete mulembo za yange ndombe kiyuvula mutu andombe akweika tuke mupila pasi weti kweseswa kwa makanda mausono avulanga kwandife masumwe Mvuluzi wizidi mubakule kanda ndombe unutombolo kwa makanda manza ya mvimba asivulwa baka kintinu kyalise kiwaze watu kamuna sebolo nyanza mulukondolo munza ya mvimba esololo lulubuke elulubuka lulubuke elulubuka lulubuke elulubuka lulubuke
Tunzeta baboma kadisi twaswekwa kwa balani makani mafeka lupande eti muyani siyabaikisa kamija didene kamija vumi yemuja makanda mumanza semavuluzwa Mavala makambi daswa yeda zilulu eti kwangeye isuka bobile eti mameme makaka mena kumbazya mpaka imani kambi mosi eti kwangeye isuka bobile meme makata ela kumbazya mpaka imani kandini mosi Mwaza yange ndo meki uvula muntu andombe
wakwe ikatuka mupira pasi wechimweseswa muta wadikomakana mataka makolanga kwanipe masuku kanda ndombe unu visini ila wasalamani mangeye watetu jadolo ya kiti komakana komakana kona padi Tanzami banyamo kasongela Olozandi elendo kyani Kila ke mulembwa kipeje la nyete Nusolo la temani musemo laki Umilo kwingira kwa kwesiluzani Gendombi pasi wabaka Nukuba moyese bayezi Mbwala za isuzi ndombela dede Kadiwete zulu ikulumuka Isalu tumula tembela nienza mitinu Katutuma tumanisi Ini bazezele muminu yeboba Yatangu sendwa mitumi Kwa kwesiluzani ngendombe pasi wabaka Tuvuka muyeseva yezi vala za isuzi ndombe na dede Kadiwete zulu ikulumuka Miki bazezele muminu yeboba Jatangu senda mitumi Kwani bakula jabwala Kikwanza ye kikwama Ingu zanguni Zeye kwa kujo na wafila jwe Kofanta mikwanjona kasola Mukanda ndombe Kufwezi kwena deti lakani zambi Tefuna ngakwe Ila mana kekete kusotokani Mubivu kuda tangweyi Unja mbote kwani Eti toma Wena yani kupata jake Loa mumbazani wa mani satunga Kaza ye batu batangwani Kasi bisani vya mana Wa umukoda Oza nukia mpunda Kilongo tempero nzwanzambi Yamona tata yowani kya kulumuka Kasi mumengi visanyo Sibya katula munza Yemwala tatwe Kilongo tempero nzwanzambi Yamona tata yowani kya kulumuka Kasi mumengi visanyo Sibya katula munza Yemwala tatwe Ona monera
bato na ngai banyokwami likolo na ngai obandiminga o Afrika mokili na ngai oyo namonelaka yango pasi bato na ngai banyokwami likolo na ngai obandiminga Badona ngai banyokwami likolo na ngai obandiminga o Afrika mokili na ngai oyo namonelaka yango pasi badona ngai banyokwami likolo na ngai obandiminga tango ekoki nasepelisa bango na nkembo na ngai oyo nalataka tango ekoki nasepelisa bango na nkembo na ngai oyo nalataka Afrika Afrika African America, American Europa, Europa na Oceani, Oceani na Asia, Jango ekoki na sepelisa, bango na kemo, oyo na lataka. Oyo nalataka
American, American, Europa, Europa na Oceani na Asia, Tango Epoki, na Sepelisa, Tango na Kemo, Oyo na Lataka. Nzambe, lombe wa banzambe, mokonzi wa bakonzi pe wa mabota, molimo santu, Nzambe ya solo, Nzambe ya suka elombe, suka ya banzambe, molimo santu, Nzambe ya solo, Nzambe ya suka elombe, suka ya banzambe. Nzambe, lombe wa banzambe, mokonzi wa bakonzi pe wa mabota, molimo santu, Nzambe ya solo, Nzambe ya suka elombe, suka ya banzambe, molimo santu, Nzambe ya solo, Nzambe ya suka elombe, suka ya banzambe. Ote aki ofikisaki pe ose pisaki bawei. Kamozalaki na Yuda na boyokani ya kala. Ote aki ofikisaki pe ose pisaki bawei. Kasi ofinga maki. Obeta makima banga, babeta kiyo fimo, ekoti ya nzube na moto, babo makiyo oe kulusu. Kasi ofinga maki, obeta makima banga, babeta kiyo fimo, ekoti ya nzube na moto, babo makio ole kulusu. Sima ya mikolo misato ose kwa kina bawe, liboso yako zongo mboka ya tata, ulumura kibokonzi kwayo olibota ya Yuda, oye kopesa olibota ya pamba, olibota lichola maombo kili. Sima ya mikolo misato ose kwa kina bawe, liboso yako zongo mboka ya tata, ulumula kibokonzi kwayo olibota ya Yuda, oye kopesa olibota ya pamba, libota lichola maombo kili, libota lya masoma, libota lya maindo, naekeke ya suka isi kwani, libota lya masoma, libota lya maindo, naekeke ya suka isi kwani.
zongisibiso bato sikatosepela togangane sengo lelo tozwilisiko Nzambe yazongisibiso bato Masakoli ya suka Bilombe na yo kimbangu Isonde bilombe 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 ya molimo Bilombe na yo kimbangu Masakoli ya suka Matuli ya mabele ya sika Papanzi ya sango na yo mokili Iso Ojalime bilombe, bilombe, Isonde bilombe, bilombe, Bilombe ya molimo, Bilombe na yo kimbangu, Masakoli ya suka, Bilombe na yo kimbangu, Isonde bilombe, bilombe, Bilombe ya molimo, Bilombe na yo kimbangu Masakoli ya suka Nutumwa ele kimakasi Toyende kopesa ya maboko e kimbangu Iso Tojaline bilombe bilombe Isone bilombe 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 ya molimo Bilombe Asizeti krizatini nukweye Etamu eti kungana Kwa bako msondo Emo una krizatani Singa baka wako Krize sonike mkumutambi Asizeti krizatini nukweye Etamu eti kungana Kwa bako msondo Emo una krizatani Singa baka wako Sonike kumbukambi Muzamuzituzeye Tukamulungu vya sambano Mungunda yaya Imandwa tata mwanda tena manza Zilamize nozantaka Mesu tukiti Tanukuna sola Naruzeye Nitangwa tata kimbangu ibu Tamuruna sola karuzeye Etangwa tata kibangu ibu Mbunza mosituzeye Tukamulungu kya sambano Mungunda yaya Imandwa tata mwanda tena banza Zinzamize nozantaka kwezi tukiti Tamuruna sola karuzeye Etangwa tata kimbangu ibu Tamuruna sola karuzeye Etangwa tata kimbangu ibu Unza
Kaluza toto wa usuka sezi suka Tunza kaluze iko Muisu mekuzi Utu indula Ele watu kamuzulu Wala zabive Muisu mekuzi Yerusalemu
pour signer le contrat, INPP, à OPIT. Linga ainsi nous partons pour fonctionner. Ici, le contrat là pour nous, le travail. Thank you.
bondisela esikomoka elaka ngai nalinga kibino ngai napona kibino kwete basalela ngai mpe nasepelisa bino ngai nalinga kibino ngai napona kibino kwete basalela ngai mpe nasepelisa bino Dale. Ngai nalinga kibino, ngai napona kibino, kwete bosalela ngai, ngai mpe nasepelisa bino. Ngai nalinga kibino, ngai napona kibino, kwete bosalela ngai, ngai mpe nasepelisa bino. Oimaima ezali lisumu likwe isaki baisraele 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 Sukana yango elonga ngai kolemba te atalonge mejaliko ya banana ngai kolemba te atalonge mejaliko ya banana ngai kolemba te Bozonga
bino nukyembu echanikaka ya bakuni adalondendezani sukana yango Shisha! En direct de Kinshasa. Ngai na partout. Okoli na ngai. Oh, merci papa, merci papa. Merci. Oh, ça va.
Bonjour papa, comment on est? Fabrice. Papa Fabrice, tout le monde a comprendre que l'on est les arbres. Aza na occasion mo ressemble arabe osibeka ressemble arabe tout ça na occasion ya cadre ni je la bimaka na paroisse là c'est que na mudi kwa sisi Tanzania ni kombi kwa sote na commune mudi na commune ngalema munga fula ok c'est bon tout c'est payé bonjour papa tout le monde awa to ba to za présenter na komono nani bonjour papa ngai komono nga papa Karl Naza kimbangiste notamment guitariste notamment guitariste du groupe Jejeki toye awa na mobi kusambela awa vraiment beauté la bien ayambi biso kitoko je suis vraiment content ya mbudi za awa na kina papa na kama oza finition to kumgalia mais biso vraiment merci zamba pamla Papa, on va la basculer de à 5 litres. On va la basculer. On 5 litres toujours même. On sait jamais. J'ai ri dans mon corps. On va quelque part. C'est belé. Ça s'appelle le pragmatisme. Na sachet. Même pas ma remanie bac. Azu coca. Azu fanta. Azu martina. Azu junior. Déjà, ça existe, mais la coca. Coca, Fanta, Martina, Gino. En tout cas, bon, ça l'effort, on aime la marque, bon, ça l'effort, pénal. C'était la première anniversaire, il y a mort à Mosé. Ah, on a. De 8h à 20h. Donc, journée, on peut consacrer pour bonjour papa. Précisément. Comme on a papa, Emery protocole national. Soit on a mon bino, boyena occasion parce que c'est bon vraiment groupe Angweza groupe GGT au Batuno Bayebi et ça groupe Yebani presque partout. Aux Alaki na invitation il y a pasteur sectionnaire il y a Mbudi ndeto yaki kusambela awa na Mbudi pote topesa maboko na bisala ubaza na ngwa. OK papa parce que tonto ba précisément Mbudi tona commune Mbudi ezali sous section ya commune Mongafula ya ngwana to yaki au Sambela awa donc tozana kata commune Mongafula. OK merci beaucoup. Donc Mbudi ezana kata commune Mongafula. Excusez-moi là tu m'as le interroger Mbudi Mbudi oye Mbudi oye Mbudi oye la porte d'entrée de l'Utendel. Voilà, chers amis, vous nous suivez à travers le monde entier, Ratelki, Preski, médias internet. Nous disons que c'est Mbudi, c'est la porte d'entrée de l'Utendele. Et nous savons ce qui se passe à l'Utendele. La porte principale. La porte principale. Donc l'entrée principale. Non, la porte. La porte d'entrée principale de l'Utendele. Nous savons ce qui se passe à l'Utendele. L'Utendele, c'est l'endroit où Papa Simon Kimbangu a montré son côté omnipotent, n'est-ce pas? Papa Simon Kimbangu, arrêté, minoté, mis dans un
un tonneau. Le tonneau fut soudé, plongé dans le fleuve Congo. Et bien, il vu Papa Simon Kimbangu en train de marcher sous l'eau. Donc c'est le côté omnipotence. Donc, Bilembo, Moudi, quand on prend le Mandombe, pas comme on peut le savoir, Dimbu. Donc, Dimbu, à l'Outendele, il y a les Dimbu, Moudi, il y a Dimbu, donc les signes majestueux, les faits majestueux de Papa Simon Kimbangu. Donc, à Moudi, la porte principale, donc Dimbu. Mboudi, Dimbu, c'est Simon Kimbangu, Kiangani. Tout faut. Bonjour, papa, tout le monde, tonton, il va comment on a comment on a Diacre Mundu Mobizoro FIFA, président national de la GGK, à la RDC. Parce que papa, tout le monde bino awa boye, awa kusembela na paroisse ya Mboudi, précisément la commune ya Mongafula. Tonton, il va boye na occasion. Non, toye pour nous agrémenter d'abord les alliés dimanche, toye le cas bandimio sobayaka, mais biso to pona qui territoire au sein de la Mboudi, pour tout partager la bangoto, ça la misalo bazana mu pour l'avancement ya paroisse na bango et to meliankam. Moi j'étais l'excellent moi j'étais et ça la machine à l'Outendele et si kana maman ici là, donc bout de tête, donc il y a un bout de tête, donc la tête est moins, donc on va tenir fan la yo, le but là, les amis, moutamoudi, les amis, vous les apportez principalement si on dit comme là on est toujours dans le 17 décembre, et tout décembre on a nouveau estimé qu'on a trouvé dans le 2015, mars peut faire sortir le monsieur, on a dit ça comme la fois passée, tu as eu un deuil, il y a maman pasteur, bonjour papa, tout le monde a tu es précisément comme on a. Bonjour papa, comment on a papa, d'accord Albert, Nazali, protocole. Kati na paroisse ya Mboudi nde isika na sambela ka isika na bali kosalela papa Simon Kimbangu kianga na kati ya section oyo zomo parce que papa tonto eba précisément Mboudi ela kisini paroisse ya Mboudi ela kisini. Bon merci pour na mutuna na yo paroisse ya Mboudi soki na zungisi makanisi mwa mukesi ma ekobenda neti mwa lisolo moko ya molai pamba te Mboudi na kopesa référence à mukuse pour tous les kambala moko ezali esika oyo tango la conférence nationale souveraine ezalaka awa na Mboudi eza quartier awa na Mboudi nde baki kokota conférence yango omoni section oyo se retrouve na kati ya cité ya Mboudi yango yoki ezobengama na kombo ya Mboudi esika basalaka conférence nationale souveraine awa na kati ya ville ya Kinshasa na ngombe kisuka nde awa babengaka Mboudi yango amezoka paroisse babiso kombo nango mpe Mboudi. Siko papa tomoni boyambi bana ya Jijiki groupe guitariste kimbangiste sikoyo esengo na bino eza nini ndenge boyambi groupe guitariste kimbangiste na kati ya paroisse na bino ya Mboudi. Atuka papa ezali esengo nini mpe na kondo botondo nini na motuna wana pamba te biso bana Mboudi ezali momesana na biso tomesana na biso koyamba tomesana na biso koyamba bato na kati na section na biso ntango tozali koyamba bato papa mpe azali kobakisa na biso mapamboli pamba te ye moko moto apesa biso mokumba ya koyamba alingi botonga komisa mpe boyamba ntango tozali na posa mpe toyambaka bato bamonaka biso te ndenge kotambola na bisika bato mosusu bayamba mpe biso matina wana ndi tomonaka tozalaka kili ya koyamba bato yango wana omoni ata na mokolo mwa lelo esengo na biso ezali makasi komona bino bandeko na biso ya GGK na kati ya section na biso. Ok, merci. Fuerza
Fanya